bungisa na yo mbongo, bungisa na yo mutuka, bungisa na yo biloko ya kolia, bungisa na yo bilamba, kasi kobungisa te makanisi. Pamba te makanisi nde ezali ebandeli ya maso na kozala bongo ya moto. Mbote mingi na bandeko banso bozuli bako ya kolanda biso. Kolanda bongo vuva mu television ezali etando ya bolamusi bayindo na pongi. Ezali etando ya boyebi, etando ya bwana oyo ye lisusu kozongisela biso makoki na biso maso oyo tobungisaki. Solo bandeko balandi ndenge tolobaka tango nyonso, moto nyonso na kati ya mokili azangaka te makanisi ya kopesa to pe ya koyamba. Pamba te ndenge tolobaki likanisi nde ezali ebandeli ya maso. Po moto akoka boko somba television, po moto akoka boko somba motuka, po moto akoka boko somba lopango, po moto akoka boko bala, même tata oyo akela likolo na se, po akoka boko zalisa mokili oyo toza nango ebandaki nyonso kaka na makanisi. Solo bandeko balandi, soki makanisi ebebi, bomoi pe ya moto ebebi. Soki bomoi ya moto ebebi, bomoi pe ya mabele to ya ekolo ebebi. To bandi soki leo tozali kotala mabele na biso ya Afrique, so tozali bon kotala ba pays na biso eza ya kobeba, pamba te makanisi ya bayindo mingi eza ya kobeba. Yango totala tina oyo bekolo na biso ebebeli nde pona makanisi na biso esila bongo kobeba. Tala tina oyo vuva mu television eye lisusu na tina bongo ya kolamusa makanisi na biso, ya kozongisa biso na makanisi na biso oyo bakoko na biso bazalaki nango, na tina ya tombwa ya mabele na biso, na tina ya tombwa ya ekolo na biso. Matondo mingi na bino baye banso toyebi ete bozali ebele o bozali kolanda biso na tina bongo ya kolanda émission na bino makanisi ya bato o ezalaka bongo présenter epai ya bino ndeko, epai ya bino mosali o andima tango nyonso kobaluka na lolenge nyonso kosala po akumbela bino mai ya kitoko o bokolandaka bongo na nzela ya émission makanisi ya bato. Lelo tokumbeli bino nini? Solo bandeko balandi toyebi mutuni mutuna lelo Tata Ntsumbu akokumba makanisi na biso wapi? Lelo Tata Ntsumbu nini amemeli biso oyo kosala ete biso pe tokoba bongo na kobalusa makanisi na biso. Lelo émission na biso tokosala ngo biso moko te. Tokozala bongo na bandeko na biso badiengani bakoya. Kasi soki botali na sima na biso, botali mopanzi na biso, bokomona ete toza vraiment na kati ya zamba. Pona ni toye na kati ya zamba po tokimi nanu makelele. Toye na biso na kati ya zamba po awa tokoyoka kaka makelele ya bandeke. Po topusa lisusu makanisi na biso musika kolandela masolo o tokosolola biso na bino mokolo mwalelo. Lelo tokosolola na bino liso nini bakinois batalelaka bongo bamboka na biso to ba village. To considération ya bakinois. Bakinois ba considéraka village ndenge nini. To bandi esika bino bovandi boseki pe bolobi Tata Ntsumbu lisusu. Lelo alingi akumba makanisi na biso wapi? Tango tobetaka lisolo, ngai il faut na kende mboka. Tobeti lisolo ya village esika tovandaka biso babilenge, surtout biso bakinois. Et réponse mingi oyo yaka na minoko na biso to maloba mingi yaka na monoko na biso bi mboka ndeko. Okende lisusu mboka, obeta lisolo mboka esika bato bavandi. Mingi ya maloba yaka na monoko ya bato ezala kaka na mboka ndande bandoki basala kuna. Na mboka kuna bafrenaka bato. Na mboka développement ezaki. Donc bakinois to biso bilenge odozami na kati ya ngumba Kinshasa tokola ba village na biso ba qualification mingi ya mabe. Et sur to bis sur 100% tokomona tango mosusu 90% to 95% ya biso bakinois tokola ba mboka to ba village na biso ba image ya mabe, ba qualification ya mabe. To mona rasoki même muta uti mboka ye. Bakopesa ye kombo ya ngwen. Bakopesa ye kombo ya mbala. Na ba chaîne moko kaka oyo elekaka na mboka na biso awa eza vuva mu télévision te pona vuva mu télévision te lobi keza etando ya bolamusi bayindo na pongi ya boyebi pe ya bwanya. Okomona muta zo yemba nzembo azoloba ke bamemeli biso mbasu.
tango mudaba baki ba memeli biso mba aosala illusion nini to makanisi neza nini ke mbasu po eya awa bato ba witi mboka nde baye nango tala qualification to image o bakolaka na ba village na biso donc soki bato baye ko yenga yenga na Kinshasa po basala kindumba bato wana ba witi kaka na mboka soki bato baye po ba bota bota na Kinshasa bato wana ba witi kaka na mboka donc bazwa mboka bapesango image moko ya mabe ata kutu positivité moko ya mboka batikala kotangela biso yango te yango lelo bandeko biso tata tu mutango tovandaki pe toye na kati ya zamba boye topusaki makanisi mosika tobi te lelo esengeli na biso tolobela nanu ba village na biso bandeko balandi solo toyebi nenge tolobaki ke tokozala biso moko te tokozala na bandeko babiangami na biso neteni na biso ya yambo tokoyamba tata pero kwa kombi tata pero esika bozali bokoki kosunga biso boya po tosolola na bino nanu na makambo etali considération ya ba village na biso mbote tata pero kwa kombi mbote tata Msumbu pe makanisi ya bantu sepeli makasi susu bengisi biso susu lelo na kati ya émission na bino makanisi ya bantu matondo mingi bandeko balandi tata pero kwa kombi azali pe mopanzi sango basalaka émission ya kitoko face B de l'Europe kasi lelo bayete kolobela face B de l'Europe kasi baye na émission makanisi ya bato na tina tosola na bango thème oto uti kopesa bino o ezali bongo considération ya ba village na biso epai ya bakinois ba considérer kango ndenge nini tata pero ba santé pe santé ya émission face B de l'Europe ah santé ya émission face B de l'Europe totambola malamu tozapi na moi ba réaction za ebele o bande bazotalisa biso par rapport ya réalité bato bayebelaki poto na nzela ya face B de l'Europe bato bazodécouvrir ndenge nini poto ezaleli pe nyonso ezali matondo mingi bandeko balandi na tata pero nde tokobanda na bango eteni ya yambo ya émission oyo tata pero kwa kombe tobandi bino bozwa pe mwa libaku ya kobima na mikili ya bapaya kasi lelo na capitale na biso ya RDC na ngumba ya Kinshasa soki otamboli okutani na mwa bilenge mwa mingi to bato mwa mingi bilenge pe katata bakulutu obeti lisolo ya village ya bamboka bato mingi bakolango image ya mabe baqualification mingi ya mabe kasi tosepeli pe koyamba bino pe bozwa libaku ya kobima pe ya kovana na biso awa lisolo wana ya ba village na matoi na bino tango pe bomonaka bandeko bilenge lokola bino pe bakulutu bainterpretaka mai wana to bakolaka ba image ya mabe réaction nini to bino pe bozalaka na même regard na bango to lolenge nini bino botalelaka pe ba village na biso matondo mingi toliki ya tata Msumbu eza eloko ezosala pasi mingi na motema ndenge bolobi kaka ete tobimaki libanda ya mboka tomeki mpe kotambola na bamboka mwa ebele oyo eza mpe bamboka ya bapaya eza kaka RDC te me tobimi libanda ya RDC tokomaki tina ya niveau ya Europe tosali mpe mebu ebele na ngambo kuna kasi likambo wana ntango toyokaka yango biso eza kosala biso pasi toyoki na mboka kuna bandoki makambo malamu esalamaka te bato bapumbwaka na butu nyonso masolo wana toyoka yango sikoyo ntango tokomi biso moko na Kinshasa tosalaki expérience ya kolongwa banda awa kokende ti na mboka esika neti ndakisa biso tobotama oyipotaka koma mboka ngo bashile bo manita na kati ya Kasai pembeni ya Ilebo tokoliki apa na biso kuna mboka na biso moto ekotaki penza na 2012 nde moto penza komiti na mboka wana atukata pe bolimbisi kozokuba bobandela su koma mboka po bandeko maba yoka shu malamu bashile bo manita bandeko o bazabu kuna mbote na bino o baza na Kinshasa baza na moko ko sola na biso o bandeko boza Kinshasa ko bolingana na bamboka na bino te mais mbote sika bozali boko ko na bino donc tokoliki nde tolobi mboka kuna tosalaki expérience ya kokende ti kuna ya kokende pena ti na kati ya mboka na butu pena nga mona lamungi na bite fona koma pena na butu wana koma na tala pena so bandoki pena bapumbwaka na butu donc na tanga bibi na butu na pena libanda bato tuna moke ya bite ngana fana na libanda butu mbana leksa na libanda na yeba nanu mais wana te wuti mikila poto to kenda ibana mikie mais bokaso tozalaki nango ya koloba makambo na to pe ya kosala expérience wana c'est vrai que peut-être même la mutinyo c'était parce que babanga raté lo mikolo kutu bakulu na so bazobanga bazaki na Kinshasa na bazobanga okene mboka sima nango tango tosala expérience to moni bato bapumbwana bango te eza bakakaka les on dit eza masolo so tuni bato être mutu boy ah babetela so masolo
ezalaka masolo so lisolo yango mpe esika euta yango munu tosepe na émission na bino to intervenira mpo nini ezalaki makanisi moko oyo esalamaki quelque part balobi ke non fo tokumba yango awa po epermettre bato mwindu base désintéressé si autant on a vu bato mwindu base désintéressé na kosenga mpenza likanisi yango esika euti euti na mukanda moko to mpe na discours moko oyo roi moko ya belge asalaki abi il faut désintéresser les noirs de leur sol batangisa biso apprendre biso nyonso to ekosenga po être désintéressé biso na ba valeur na biso to e basuma bien na biso te yango moni siko to ba créer capital batongi bandako malako na kata ba capital na biloko bokolia il faut uta mboka leo tozo la crise nzala nyonso tout poni parce que mboka nyonso to se vider ba nyonso ba yena kishasa siko alors que batu lelo po baluka siko ba interpréter malamu lisolo wana ya mboka ke mboka eza mabe ezosenga siko ba créer ba histoire ba keli wana yango nde mu te permettre ba jeune baza kuna ba kima mbangu ba kishasa ba jeune baza awa ba luka moyen ba kende na mboka te na repesa bino kaka même exemple boza na génération mo ba âge na biso génération na mikila poto ndenge baza wana na Europe mingi basali bokasi ya ko investir kuna bango pe kuna ba yoki pe masolo mususu ke Kishasa so comme na passeport na yo sani ekolimwa mikanda no ekolimwa bandoki baza kuna donc kuna na RDC moyen te donc sikoyo ba jeune wa bote mikuna ba yoki masolo wana azana na deguna na Kinshasa bo siko yebisa siko ke siko village siko yeba siko muto zo uta siko village tanga zo ya tata pero bino bozuli baku ya kotambola nanu pe na ba village ne bolobike ngako de kamusinga ka on atali no tata pero na ndimaki te ta bolobike bokendaki esika bino bokomaki na Kasai efongoli biso susu epesi biso to féliciter na bino pona eloko bosalaki tango bokomi na Kasai c'est vrai que bato bakola ba image ya mabe pona mboka baliaka bato freinage ezali makasi est expérience au bino bosalaki tango bokomi na niveau ya village par rapport ya avancé au bino bozalaki na na vie tango bokomaki na mboka moi recul ezalaki to avancement ezalaki or so avancement ezalaki nini bo découvrir ya malamu lisusu koleka na ba niveau ya village autant mosusu bilenge belé ba ignoraka bokoki bongo pe kosunga bango yango to lobaka mingi bato batika kotala e ba mona po tango biso tokema na mikila poto eloko tindiki biso makasi lisusu eza nini tango tokomi na mikila poto tokomelaki lokola bato nyonso bakomelaka mpenza te biso tokenda na bomwana mpena kibolenge na age ya 9 ans tokomi nango kuna tango tokomi kuna tokendaki tina kotanga toza kotanga na internet tozalaki na au fin fond pena ya Belgique dans les Ardennes bato bayebi ntango mosusu Belgique village pena village siko ntango tofandi na village tozotanga mpe na village tozomona bavillage ndenge bazali tozomona mutu mosusu aza na village maza na possibilité ya train oyo ekendaka presque chaque jour baza na 5-6 train ekendaka Bruxelles na capitale mais omona mutu abotemi na kokisi 25 ans akomande mpe Bruxelles te sikoyo eza bonenge nini alors que train eza nango doza na facilité pa okevandi na capitale arrive na capitale mais sikoyo toyo omona susu nini ke biso bato baza na capitale eza mingi baétranger mais alors que na ba village na bango esika bomengo esika bilanga ezali esika bato bakofela misala nyonso tu eza bakolo mboka nde bafandi kuna omona expérience eza kuna na niveau Europe donc ça veut dire que bato oyo bazowuta libanda po bacontrôler bango bien bokende ofanda na kati ya capitale mais bofanda na bacentre ville bien bokende baprovince mosusu mais po bozala na bacentre ville mais bamilieu reculé bamilieu oyo eza na bilanga bachamp mpe oyo eza na bavantage ya kobokola to mpe ya kosala mwa biloko misala mosusu ekokosalama kuna bomonaki bamilieu nyonso to wana eza ya bakolo mabele tonga baautochtone mais mpa na biso awa eza sikoyo le contraire yango moni epetaki kokasi ntango tokomi awa esengelaki na biso sikoyo tosala mpe voyage wana lokola tobotama kuna bika village natal teke mpo nakendaki mpo tata nanga botamaki kuna te biso moko tobotamaki na village wana tolongwe yango tozalaki na age ya 304 ans tolongwe na village wana ti toye ti batembo na tamboli mwa mingi nde bomona biso boye batembo na bandundu ti tokei nyonso ti wana baidiofa kikwiti ti toye okoma ti tokomi na Kinshasa ntango tokomi Kinshasa nde nsima nango apres na yo kende mikila poto na bomwana kaka apres ntango toye tonga tosala expérience dans le sens contraire yango moni ntango tokomi sur place tomoni oyo tomonaki toyoki mpe oyo toyokaki jeunesse mpe kuna nde ezalaki wana eza na difficulté ya kodévelopper par rapport ya makanisi oyo batie kati na bango yandabi makanisi ya bato kaka matondo mingi bandeko balandi solo émission makanisi ya bato nde tozoloba ntango nyonso makanisi ya bato pamba te nyonso ebandaka kaka na makanisi
soki makanisi ebebi résultat nyonso oyo etikali nde tobanda ntango nyonso mvoalangani na pitakani tata mpe kokwa kombe kasi biso losala mwa constant esika moto avandi moto nde akumisaka yango nde abetelaka yango tolo soki otali bandeko bavandi na Bruxelles ndenge opesi ndakisa moko na kati ya province ya Belgique mais moto aza na lolendo to na esengo ya kovanda na province na ye mais biso okomona moto oyo avandaka na village asalaka mpe mosala na ye na village mais soki kaka aye na Kinshasa eke bato bavanda na Kinshasa bameki kotakine ye mwa moke ndenge babengaka bango po epesaka biso kanda ngwe ya mbala omona mpe ye azwi komafinga wana alati yango na nzoto eboti mwa kilo moko automatiquement apesi esika oyo yautaki mokongo eloko nini esalaka maki ya confiance ya bato bautaka village vers village maki ya confiance wana ezalaka du ya kwa na komeka mpe kotambola bino mike na kotambola mwa moke eza du ya enseignement nde moto eboti makanisi nyonso mpona enseignement batangisi biso nano malamu te boyebi eza na eloko moko tokopesa bino kaka mwa ndakisa moke eza nango simple ntango tozalaki na kati ya classe totanga baproblème nde tozalaki wana omona prix d'achat transport prix de vente bénéfice totangi biloko nyonso tu wana mais yo mpo obanda nano na likanisi ya kosala mombongo likanisi ya yambo bapimeli yo oyo po mbongo fo ozala nango me mpo ozala na mbongo fo olikoteka po ozala na mbongo so ressource wana ya mbongo wana kozwa yango malorke eza na ressource moko primaire ressource moko eza naturelle oyo tobengi ressource naturelle ça veut dire que biye biso bizali nzinga na yo oyo nzambe asala pembeni na yo yango nde ressource ya yambo epa na yo yango nde moto akopesa makoki ya yambo tokopesa kaka ndakisa bato bakenda kosala pêche bango balesaka biso mbisi te sikoyebisanga sikoyo ressource aza na mbongo te na minute wana asaleli kaka mwa litaba na ye oui akei mamoko azoluka mbisi aluki bakanga mbisi mayele makanisi oyo akobimisa po akanga mbisi yango nde moto ekopermettre ye akozala na mbisi to mpe mayebo ndenge ebotaka wana yebitanga nana yango akenda kolona mayembo na kati ya siko ressource wana ya yambo soko lotobi to récolter ba jeune moko akei na mboka akei kolokota mayebo na kati ya zamba yembo abino azwili yango ata inane ndenge elokota uniquement mayebo na zamba so ntango akoya nango na niveau ya Kinshasa awa akotekisa mpe ntango so akoma mpe mutabusu mais ça veut dire que makanisi ndenge batangiseli biso ndenge nazoloba bango bien soki boza na discours ya roi Léopold botya parti wana bomeka kolanda yango bokoyoka bino moko fo badésintéresse bino fo baenseignement nyonso bakotangisa bino eza po epermettre bino écarter bino na nature boyeba susu nature te siko nature yango eza esika nini par exemple toyebi malamu ke non na mboka na biso ntango mosusu na Kisimba to mpe na Songololo eloko kingani boye ebotaka mais siko ntango yo okomi par exemple neti député to mpe ministre mais lokola basi alongolola makanisi nyonso tu wana oyo ozomona eza ni biftek fo euta mikila député kuna tata bazwaka vacances parlementaire na ezalaka susu te destination kaka France to Belgique makanisi na ye eza oyo tobengaka makanisi ya mundele ndombe basi na poto nani bana na poto mosolo ya bombeli yango na poto so différence nini ezali entre colon oyo wana azaki na période coloniale n'époque coloniale tozoloba makanisi donc makanisi na yeske za kobongwa na ministre na biso na oliki za kobongwa na te bandeko balandi tokosenga na régie bosunga biso nanu na extrait wana ya discours ya Léopold II esika o balobaki bo désintéressé ba africain to ba noir na ba valeur na ba rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens
et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq. Bandeko balandi bowiti bon kolanda discours ya Léopold D. Biso epesaka biso tango nyonso pasi pe mawa. Moto moko avandi atindi bato apesi bango balikanisi. Et puis makanisi wana oyo ayena oyo négatif evandi kati na biso. Tata pe wa soulever point moko oyo epesi biso pe lisusu pasi koleka surtout bakonzi na biso. Bino pe nyonso boza bakonzi, majorité ya bakonzi na biso bo wita pe na ba village. Mais tango bozwaka ki bokonzi bozwi makoki. Pona nini pete bo panzaka esika oyo wuta ki otonga bandako ya kitoko, otonga ba hôpital ya kitoko, otata forage pour na ba mai, otata ba groupe électrogène pour ba to pe bazo, otsa mwa ba makoki moko ya malamu esunga pe bandeko bazana ba niveau ya ba village, bazala pe na likanisi to nesengo wana
ya kovanda na ba niveau ya ba village na biso soki eza na tango ya maponomi mbangu na ba village na base mais tango bozwaka makoki esika comme village comme esika ya bandoki esika o bafrenaka bato esika nyonso ya mabe bangwe bambala nyonso ya mabe utaka tata pero kwa kombe tolandi discours ya Léopold de l'extrait wana balobeli biso kasi bakonzi ya biso bakeli mibeko na biso tobengaka ba député parce que moto o azali boso ndi apesaka ndakisa ya malamu bango pe bautaka na ba village bazwaka pe makoki bon soulever loko moko eza ya moto ya abobike système oyo mopaya kodisa ikati na bango mais apena bandeko mosusu bazwa pe libako ya kotanga bakela système mais kati na bango ezali lone koma kaka soka ye Kinshasa lokola yokaka lisolo ya sardine andimi atika na ebilanga moto mandimi atika na ebilanga na mboka moto andimi alimi ayane kaka kosala musala ya kiboyi kosokola bilama na ndako moto na Kinshasa tata pero nyonso wana kaka ezalele mondela tse kati na biso makanisi mabato na kati ya losambo moto uti village wana asambelaka te asambela siko losambo esika asambelaka eske na losambo wana batikala te kotangisa ye ete esengeli obatela biyeza nzinga na yo yazomona développement mpona ye na ndenge batangiseli ye kuna na kati ya mangomba ngo eske mangomba wana etangisi ye valeur ya mabele na ye eske mangomba wana etindi aza na bolingo ya mabele na ye tokolika te yango na bondimi oyo aza nango esengeli asala bokasi alanda mingi kimundele omoni kala bondimi donc ntango lobi batieli yo kolanda mingi kimundele boza na village mutu oyo aza na village oyo aza na mboka babengaka ye indigène epai ya ndeko mutu mwindu oyo awuti même mutu afana na cité ya Ilebo par exemple akolela qualification moko ya mabe mutu napesa ka exemple toza na bashilebo manita mais mutu afani na cité ya Ilebo akobenga mutu awuti na bashilebo manita indigène mutu oyo awuti na cité ya Ilebo aye na kati ya ville ya Kananga akobenga mutu awuti na cité ya Ilebo indigène ko mutu awuti na Kananga ke aye lisusu na niveau ya Kinshasa mutu ya Kinshasa akobenga mutu wana indigène omoni ke tokei na niveau ya kominyata ke indigène wana ewutaki na wapi indigne d'être de gens. Ça veut dire que mutu avant l'intérieur ya mboka bazo considérer lokola mutu te sous-homme aza sous-homme akoki azana makoki ya kozala mutu te so mutu azana makoki ya kozala mutu eza nani eza mutu oyo atangi pepe ayekoli mingi mundele donc eloko wana eza plus mutu azali kopusa pepe na mundele ndenge moko pe baoza na Kinshasa soki abi akenda mikila poto batu oyo baza na poto bayindo baza na poto bakobenga ye pe indigène. Bon, moi, je suis sous-homme. Par rapport à Bango, il y a des gens qui ont makanisi ya bato pe tango subo kosala ngo pe émission na mikolezo ya. Eza nini? Pona nini? Biso ba kulutu biso sofai na kata mboka. Mais mwana na biso ya muke ya ke poto. Mais ceux qui likambo ko ina kata famille, to pe matanga, mwana muke wana akoko se seminar tapana 1 mois. Po uniquement pour sa décision. Et puis mwana muke akoki pe opanza pe famille. Pona nini parce que ya ça na mikila poto. Parce que makanisi na biso eza ke l'excellence eza na poto yango moni to bandiko abandonner na ba village ti to comité na niveau ya Kinshasa ezaki pona ba enseignement to mayelo ba pesi biso yango moni to lobi ke émission eza malamu po ete ela mso makanisi ya bato mais pona biso na ngongo to senga makanisi ya bato ko bonko bongwana moni tamso saka voyage rolongwa bana mboka okende ti na niveau ya mikila poto to sali pe voyage retour bandi ko zonga pe ko kende na niveau ya village ti nango to ko mobange boyo objectif na biso eza pona longola bambenyo so babote nso asalaki ya kozanga kotonga mboka il faut biso siko to koma na makasi tozo makoki wana tokende kotonga na mboka bandeko balandi to kosekisa bino mwa moke biso moko pete na tsumu tozali boso na bino towite kosala mwa mobembo moke na mboka Kinzala tolongwaki Kinzala toke Kititi tolongwaki Kititi toke Kizengo na bamwa bamboka totambola kasi yambo biso tolongwa na Kinshasa tokende na village tomeki kosola na bandeko nanu ana Kinshasa bandeko abi ndeko tumbo kende wabokende mboka kuna bakolia yo mais kokoma na nga na komaki na mboka na vandi oyo nga na découvert na mboka en tout cas ekolisaki nga lisusu pamba te maye oyo biso to considéraka te awa na Kinshasa mais na mboka toki kokuta ndakisa na mboka ba valeur ya makasi ezali
na mboka mwana mwasi to nengwa soki nano asokoli te akoki kopesa mwana mobali mbote te. Donc botosi ya makasi ezali na mboka mwana ya moke akoki jamais kowelela nzela na mokolo. Soki mokolo azoya mwana moke fo atika nzela akoti na matiti. Ba valeur ya morale eza makasi na mboka. Et plus grave tant na komi na mboka na kiko mona ba cimetière. Moto mosusu akufa asali 70 ans ya mibu na mabele. Mokuti cimetière na ye propre. Eloko ya kokama makasi na mboka na tikala komona fulu te. Donc elinko lobake na mboka oyo biso to kritikaka ba valeur ya makasi bo moto ya malonga na kiko découvrir susu makambo ya mingi to bake. Donc na mboka eza source misisa. Donc de plus en plus bato bazo kabola biso na mboka eza lokola bazo kabola nzete na misisa. Na kene koyeba su lisolo ya lokobi na bandi bandeko mingi esika bino bozali susu mwa ko boni kosala bino mwa kokoso mais hôtel des ancêtres. Donc makambo ya mingi eza na village ba valeur ya makasi eza na village. Or ndenge tatape wa lobi que de plus en plus bazo kabola biso na village bazo kumbela biso nde libabe to bazo kabola biso na boyebi. Ndenge to lobi que village eza lokola misisa na biso. De plus en plus tozonga na ba village na biso, tango tozonga na bamboka na biso, tozokende kozwa boyebi, tozokende kozwa bwanya pe mayele ya malonga. Mboka eza esika oyo bomengo ya makasi ezali, makoki ya makasi pa mate bomengo ezalaka na mabele. Soki bo perdre mabele, en tout cas bozala susu de l'autre côté. Tata pero to komi bana tango oyo kotika bino bokende ko ba pe musala, pa mate bozala bataya ko préparer des missions. Kasi to komi bana suka mwa maloba mibale to misato ya bosuki na bino ya mbongo to ko bongo ko ya mape bande ko mususu oto ko na bango na tina kaka ya émission kitoko oyo makanisi ya bato pe emoneli ya bilenge na ndenge batalela ka ba village na biso. Matondo mingi tata msombo ya mbona no matondo mingi na ndenge bo bengisi biso na émission na bino kona okabola makanisi kolandela makanisi nyonso bo bimisaka pe likanisi nini bimelaki wapi to sepeli makasi po ete boko bapinza na kati ya musala yango kasi biso na ngonga oyo to kosenga epa ya bilenge de total saki yango ete bakora ko bongola makanisi ba changer mentalité na bango changement ya mentalité wana soki lolenge wana to kaniselaki yango nde to kumbeli biso pas so to zana ngo siko na ngonga oyo bilenge esengeli basala makasi bakende ko investir na bamboka ba investir na ba village pona ba village kuna esika bomengo na biso ezali to kopesa bino eloko moko za muke bozomona ba soko kena ba mboka ezana biloko mususu ba richesse ezana kati bebo mona nakata zamba moko boye mindele mo bafanda kuna nakata zamba to bona kango mais bino bozana kati ta mususu ya cité bozonga okoma kutu na zamba ngo esikeza te mona ba bete no lisolo moko lukuta omoni zamba so meko kende place wana ba biloko moko bibe ba kolimwa so ba bete no masolo mingi wana bo mona ezani bango moko ba yebi ke ngo poussa na rayon wana ezate po ezana bomengo moko za quelque part bango ba bénéficier nango donc to fungola makanisi na biso pe to na mayele par rapport ya nyoso tozo sala matondo mingi to kolika ete malasima bozanga te soki bosenge ezali ya ko bengisa biso na kati ya manaka na biso matondo mingi bandeko balandi matondo mingi na tata pero na temps oyo na disponibilité na bino émission makanisi ya bato eza ouvert pour na bino tango to ko bengisa bino bola kasaka tango no sofono te wana ko poussa na makanisi matondo mingi to pene esika ya tala zamba vraiment bo setande bandeko balandi wana za gita tata pero to libérer bango ba kende boko koba kende boko préparer émission na bango face B de l'Europe nengo senga to bandi soki bozali boko ya pe to koba na bango elongo kaka na émission makanisi ya bato mbote mingi nengo senga mbote ndeko tsumbu pe mbote na bandeko balanzi banso ya vuva mupele lelo to memi bino na environnement momoni ndenge nini po bino nde kolo environnement kinzungidila matondo mingi nengo senga aboye te pona kolobela makambo etali environnement mais toye poto so na bino na makanisi ya bato pamba te ndenge tolobaka tango soki moto abungisi makanisi nyonso oyo etikalaka ezalaka bongo ya kobeba kasi tokotuna bino nano ya momutuna te mais tokomeka moke toloba na bino nano boni santé na bino pe santé ya émission environnement matondo ndeko ntsumbu tokolika kimia penza ezali pe émission ezotambola malamu matondo mingi nengo senga toyebi ke bino bozwaki mwa libaku ya kovanda mwa mokene teni ya ba village lelo tozosola na bandeko considération ya bakinois ndenge ni baconsidéraka ba village na biso tobandi soko sololi na mwa bilenge to bakulutu mwa mingi
réaction na bango zaka mingi ya mabe bakola mingi village ba image ya mabe bandoki bato baza moko reculer il faut jamais kokanisa mboka soko ye déjà awa kopesa donc soki ozokanisa mboka bamisu babike seke bazo réclamer yo mais bino ba besoin libaku ya kovanda mwa moke na village par rapport ya makanisi ya bakinois na bino ba bovika mwa moke na village considération wana na matoi na bino boya bango matondo mingi ndeko ntsumbu mpona motuna yambo biso tovandi na mboka mpe tokozongisa lisusu matondo epai na esongi ya nzela komopusuki ya monzala mpanda na ngola mokobi misala ya 1921 na nzela na bango oyo lelo bazozongisa biso bilenge na mboka po mboka ezali esika ya ebandeli ya manso lelo toza ana Kinshasa tomona ana Kinshasa okosala neti place nini po bando fournir bato fufu o bando produire neti fufu mais soko oza na mboka facilité ezali kuna kosomba mabete atomona kata bandeko bazosala bandunda bamatembele po basala bilanga baza na kokoso ta mosu oyebi mosala na yo ya bilanga oza makoki te mais soko oza na niveau ya mboka po awa posa bilanga ezosenga yo nanu ozala na mbongo opesa mokolo mabele akateli yo limite abi na mbongo oyo opesi nga salaka awa ti awa okosamba mosu 2 mikala mais soko oke na mboka na yo okozala na limite te makasi na yo nde kolimite ke na makasi na nga namoni na banda na nga banda awa tati kuna ezodépendre kaka na yo moko mais eloko ezosala ke lelo bakinois bamona bamboka ndenge oyo bazomonela ngo mpona biso premièrement tokoloba tokozonga moke na ngambu ya invité oyo awuti bongo kobima ezali kaka kolandela bongo enseignement oyo loposo pembe ayaki nango na bango basoyeka na cinéma te balobi mpe na biyama tozokende kosambela ingeta me nyonso wana eza maye oyo bayelaki biso doko banda na classe église do bisika nyonso ata basociété oyo tozosala eza maye oyo bango bayelaki biso ana mabele na biso do totiki oyo ya biso tokoti siko na oyo ya bango tokomi kosalela oyo ya bango soki alobi te akokota te nyama azalaka wana te akokota te nyoka aza wana ta mosu akoswa yo osala nini oyoki do tokoma elokola bana bango bakoma elokola baboti na biso yo oza moboti lelo so oyebisi mwana ki nga nde naza boye na bina ndako wana kokenda te eske mwana kokende te mwana aza na botosi epa baboti na ye o moboti abi kosala te mwana osala nini awasala te ndenge biso bayindo mpe tokomaki lokwa tokoma ye na se na bango tokotaki na bokambemi na bango do oyo nyonso bakotalisa biso ezala ya malamu ezala ya mabe do lokola bayebisi biso kaka ndima sanke okanisa na discours ya Léopold ingeta croire sans raisonner ingeta okokanisa te do nyonso bakoyebisa yo osali nini ondimi ntango yo ondimi eske overifie makambo wana bayesi eza ya solo ndenge asenga bino bayebovanda na village kocompare ezaleli to façon de vivre bomoto ya bandeko baza na eteni ya village na bandeko bavivaka awa na Kinshasa wapi pa bazogarde bavaleur ya bomoto ya malunga na bandeko baza na niveau ya bavillage na bandeko baza na bavaleur naza awa na Kinshasa matondo mingi ndeko nsumbu koliki mpona biso tokoloba nanu boye eza moninga moko tobandovanda ni na quartier asali examen d'état arate papa leki abi yaya ofandelanga ka na ndako ke mosala te nakoti so na ekole kuna osala autodidacte ozwa diplôme obanda otangisa ese papa leki nazongi mboka nde tozoloba boye ndeko wana aza na boma abi nazongi mboka oyo ozawa ovandi na bureau olingi maboko bien sûr ozokotisa mbongo soki biso nyonso tovandi na ville nani akolesa baninga nani akotekela baninga do biso nyonso moto ateka aza te tokosomba nini po biloko eza te ndenge asenga po biloko eza te bandeko nyonso baye na Kinshasa bino bovandi mwa moke bovandi na village ndenge ndeko awuti koleka awa alobaki bandeko mpe ya village boza na mwa kokoso lelo tozomona mwa ezaleli mwa mingi ekomi na village bato bazokoma na mwa niveau ya kokata banzete nyonso na village basaleli yango makala moto azondima alona nzete ya kazia me akata na ye nzete ya safu nzete ya manga nzete ya savoka bato baza na village bakomi konéglige mwa moke village makasi vraimen koleka po baya kaka awa na Kinshasa ntango bolobi ke village eza esika oyo bomengo ezali esika oyo chômeur esengeli te azala mpo na nini te nzete ya avocat oyo esalaka ntango mosusu 5 ans bolona yango ata 500 nzete ya savoka lokola espace ya mabele eza mingi me nini epusaka bandeko baza na baniveau ya village
ba déconsidérer ba valeur au bazon na niveau ya village ba ya na boka na Kinshasa awa pour na tant musuko yo sala service manyuka tant musuko tambusa biloko ata ko te critiquer yango te mais ba tiki oya malamu koleka mais ba ye tant musuko ba se limiter na mwa biloko mike nini vraiment oyo pusaka batu na niveau ya ba village ba tika oya monene ndenge batu babake andima tika nenzoko mais likolo likelo ndeko ntsumbu mpona biso tokoloba kaka kolandela baenseignement oyo tozwaki mutu azokanisa lisusu te donc mpona ye akomi kaka soki amoni asosoli te oyo amoni mais posa ekomi otinda ye asalaka oyo amoni akanisi te ntango na kosala yango inconvénient nango ekozala neti nini mutu andimi na mboka kuna okobeta babrike obeti babrike eza teke o awa osombi na saka nsima luka zelo ya kosomba kayasi ya kosomba na mboka oza na facilité mpo nga lelo so oyebisi nga kende ata mboka nga banga mboka na biso te bakolianga te mpo nakenda kuna mbalombala nazongaka matondo ndenge nde masenga biso tobanga lisu mboka te lelo koyebisa nga kende na mboka na kozala na bobangi te ndeko mosusu ondimi kovanda na balabala ozolala na balabala place eza te ondimi okoma fasiere na place ozonga na mboka na mpo na nini azoyoka soni azobanga bakolia ye azobanga te mosusu mpe auta na ye mboka me ekomi esko kilo mpo bayokaki ke ake na ville mpo ndenge mpe lelo na bamboka tokomi okanisa ke moto aza na ville nayebi te soki moto azala na ville azala na makila ndenge nini moto aza na mboka makila na ye ezalaka ndenge nini nga nde nakomi Kinshasa bona kozonga so mboka te obomi na yo motu te nini te mbala mosu na mboka ozalaki responsable ozalaki na ndako na yo ozalaki ne do bien nyonso oyo esengeli ozalaki nango mais okomi obandeli vie ya zero ozokose retrouve te ozoluka ntango mosusu okomi olala na balabala nalukaka mwa moyen de vivre okomi otekisa ta mai mpona nini nazwaka mbongo mais nazonga mboka te bosouleve point moko eza important ya kozala responsable na niveau ya bavillage babilenge vraiment bakomaka baresponsable to mpa na ye moko mingimingi na baage nini matondo ndeko ntsumbu na kopesa biso maloba na mboka kolikia lelo na considération oyo tokomaki nango biso bayindo lokwa moto moyindo amiyebaki lisusu te ayebaki lisusu ntina ya kozala na ye te donc nyonso oyo azosala azomona yango ka naza na nga mpa baboti naza na nga mpa même na niveau bavillage ezalelo ekoba lisusu ekoma bongo kasi lelo mwana 18 ans so toza na mboka oke ekuta bana mosusu ya 18 ans atimoli mpe mabele na ye sera bamboka nde toza boye na sanzo toza ingeta 18 ans fois déjà mpa na ye donc nde toza boye na sanzo ya février déjà mwa elanga moke ndenge ebeti boye bazotimola mabele ntango mbula ezobandela na mars anyati mabele wana asangisi yango esika moko ti tokoma na joi bambula ekalme mabele wana mwa mai ekiti ndambo abeti babriki na ya potopoto akoki mpe komitongela ndako tandis ke mwana 18 ans lelo soki oza a na Kinshasa ta mosu ozotanga na klase oza epa baboti osengaka fufu epa baboti oza na eloko ya kosala te oza mbongo kosombela lupangu te ata saki moko ya nsima oyo kobetela 35 brique ta mosu oza mbongo wana te matondo mingi ndenge asenga toli nini bokoki kopesa na bandeko baza na Kinshasa oyo bakola bamboka baimage nyonso ya mabe oyo ezalaki so bamoni moto likolo ya motuka ye na biloko na ye nayebisaki meme mopaya oyo ayaki liboso ainvite na biso ke basala meme nzembo okomona papa ya mokolo amibenge intellectuel mazwi nzembo ya bongo mpo azobetela yango lokumu ke moto awuti mboka ndaye na mbasu moto awuti mboka ndaye na kibondumba moto awuti mboka ndaye kobota-bota mais okomona ntango mosusu ye moko mpe awutaki mboka mais azwi esika oyo ya awuta akolango image ya mabe mais lelo bino baye boza awa nano na Kinshasa me bobi bozwa mpe ntango ya kovanda na mboka toli nini bokoki kopesa bato baza awa mpe toli nini bokoki kopesa bandeko oyo baza na baniveau ya bavillage oyo mpe balingaka batika village baya mpe na Kinshasa awa toli nini bokopesa bango matondo mingi ndeko ntsumbu kolika mpona biso mai oyo bolobi ke bato bayaka na mbasu eza bato bawutaka kaka mboka eza bongo te d'abord boyebi nzembo yango eyembamaka kasi na ignorance na kozanga koyeba mpo mutu ndenge bolobaka ke soki obungisi makanisi donc oza deja mutu moko bakomi kosalela okomi lokola esalelo bamemo na gauche okei bamemo na do kote nyonso bamemo ndenge mpe mobianga mali bosa bayike do l'homme noir boko atangi mai moko oyo elongo bani te donc il faut baformate ye vraiment donc eza lokola carte ekoti virus ata soki benga intellectuel obandeli yango ya zero obandeli nyonso ya zero ndenge motu mwindo akoma lelo do
po mutu mwindu amiyeba ezosenga akota na recyclage moko ya makasi fo azwa baenseignement moko ya makasi toli na baya Kinshasa mpe na baya ya village matundo mingi toli tokopesa mpona bandeko na biso ya mboka botika kolula Kinshasa po mingi bazotika bamboka bazwa ana Kinshasa bokanisa te ke mbongo bino bozwaka kuna okendaki bilanga obuki mwa pondu na yo teki otiaki mwa fufu na yo bikedi wana ocharge pesaki na yo matinaki ezocontribue na kozala ya bandeko na biso ntango yo oza mboka ozotinda biloko bazosomba ozozwa mpe mbongo oyo aza na Kinshasa alingi maboko aza na biro asimbi biki azokoma mbongo oyo azwi na oyo ozwi eza yango na différence te eza na couleur te ke oyo mbongo mosali bilanga oyo mbongo ya moto ya mboka ata mosusu moto auti mboka aye kosomba eloko epa na yo eske mbongo wana ekokomama to mpe kolakisa ke moto azosomba eloko auti mboka elakisaka te mboko eza kaka mbongo ndenge basalela yango eza ozwi yango na nzela bilanga eza ozwi yango na nzela biro eza kaka mbongo botika kolula bovanda na bino na mboka mbala mosusu kutu bino boza na mboka boza na bino bien mpo bozolia biloko eza naturel mbala mosusu motu mpo bimaki banda tongo ti pokwa otika kokanga ata 1000 francs te osombela bana matembele toli na temi ya bato ya Kinshasa matondo mingi ana Kinshasa na bato oyo omimoni vraiment ke possibilité eza nango te zonga na yo mboka ya moto alia yo aza te motu neti nga lelo so omoni ke ezosimba te nakangi bisaka nake na nga mboka eza bandeko mosusu tovandala na bango na avenir abi yaya nasepela makasi so namoni yo outi mboka oyeli biso mpe bakwanga mosusu basepelaka outi mboka oye na kwanga mosusu aresone mosusu nakolinga omema biso ata na mboka na bino mpona faire visiter bana lelo bato bakomaka na makanisi naza mbongo nanga bana nanga bake congé na poto moko nini omema bana na yo bakende congé na mboka okende kolakisa baonde mayebe bota be plus grave moto aye na ndako toloni nguba ayebi nguba ndenge ebotaka te amonaka ngo ka bazoteka ayebi te nzeta nguba ezalaka ndenge nini ebotaka ndenge nini basalaka ndenge nini po ebima nguba oyo eza lelo doya amona kaka tolongwa na ignorance wana tolakisa vraiment bana na biso po ya lobi na mboka na biso mpona kende kuna nayebi te fo zwa na avion monene ofuti soki 300 combien de dollars oke okiti ozwi su avion do moyake mboka eza te matondo mingi ndenge asenga bandeko balandi solo émission makanisi ya bato nde lobaka ntango nyonso moto nyonso azangaka te makanisi ya kopesa to mpe ya koyamba kasi yambo tosala émission oyo tosololaki na bandeko mibale ndengwa pusi kanda na ndengwa mowai babeteli biso lisolo mo babike mokonzi moko na mboka azalaki na posa asalisa fete abengisi bato nyonso na mboka alobi ngai mokonzi ya ndenge nasalisa fete moko na moko aya na biloko oyo tokosalela fete e bayi mboka ntango bazongi na bandako bapusi bamakanisi na moto ake na makanisi na ye abi lokola moto oyo akoya na fufu oyo akoya na madeso nga fona mema kaka mai mosusu balobi wana lokola oya na fufu nga na komema mpe kaka mai wape sobi kwa wana oya na madesu nga mpe na komema kaka mai bango nyonso makanisi na bango eke kaka na mai mokolo ya fete ekokaka te ekoki bango nyonso bazoya boye na bamai mokonzi atala boye feti nyonso mai na mai ndenge mpe bino bozosala lelo bino nyonso bozolunga bamboka bozotika bamboka polele bozoya awa na Kinshasa mpo na Kinshasa mpo tolia biloko eutaka na mboka tokolia nini na Kinshasa awa kobilanga monene ezalaka te solo bandeko balandi ndenge tolobaka na bino ntango nyonso nzete ata alakisi monene na ye boye ata asali lolendo ekobangisa misisa te biso mpe toyeba ete misisa na biso ezali bavillage na biso toconsidere bavillage na biso totika kofinga bandeko soki azwi na mutuka ofinga ye ngwen ya mbala te village nde ezali misisa na biso village ezali esika oyo wapi tokende kozwa susu boyebi ya solo oyo ekosunga biso tozala bato na kati ya mokili tozongisi matondo ya mingi epai ya ndenge asenga pamba te malgré kokoso oyo boza nango ya koprepare bemission ya kotambola koluka besika nini oyo ebebi to ezali malamu mpona kotalisa tozongisi matondo ya mingi epai na bino matondo ya mingi lisusu na bandeko banso oyo bazwaki libaku ya kolanda émission makanisi ya bato matondo mingi na ndenge awetukala ntiala matondo mingi na équipe technique tomoni bongo tata kwaku maisha oyo ntango nyonso bazovanda bazokanisa lolenge nini bakoki kosala mpo tokomela bino na kitoko nyonso topesi mbote pamba te ntango tokotourne émission na biso awa
tozalaki mpe na bandeko bazotala mpe bazosunga biso na batoli tata zamana topesi bango mpe matondo ya mingi esika bazali matondo ya mingi na équipe technique mobimba matondo ya mingi bokoba na kolanda Vam télévision oyo nde tando ya bolamusi baino na pongi tokutani biso na bino na manaka oyo ezali bongo oyo